Ndeko na ngai bobosanaki affaire bochulo tozongeli yango parce que tribunal yango pe bazongeli yango Rebochulo akoti na ye boloko bakangi Rebochulo enfin confirmation babengi biso te tolali tolamuti ka boye appel ekoti ke awa tosolola l'artiste Rebochulo akoti boloko bandeko na ngai eyindi ex petite amie ya Inos Bi maman ya mwana na ye sur les arrêts donc eyindi bref eyindi bandeko na ngai je vous avais déjà prévenu que makambo oyo masolo oyo ekosila mabe awa sikoyo bopesa ngai raison bandeko na ngai eyindi encore une fois eyindi. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue Balandina Biso, ya Kala, bienvenue Balandina Biso, ya chaîne Nabiso Inès NM officiel. Toujours souhaiter Bino Kakaba bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Si c'est toute votre première fois, tout comme Balanayo, Yaliboso, Yako, Landa, chaîne Nabiso, Inès NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sanakate, cliquez Nangonga ya notification. Malamu yangonga ya notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel akobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié na système oko ya kitoko. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Alors, to continuer na dossier na biso Rebochulo, dossier à faire procès Rebochulo, nandeko na biso Kasai. Voilà. Bonne nouvelle, Sangomalamu bandeko na ngai, enfin, hein? Dossier wana bazolandela yango kaka retour ya procès ezalaki bito ba checker autrement dit ba vérifier téléphone ya l'artiste Rebochulo. Déjà vous savez très bien biso nyonso toyebi eloko wana très bien parce que tolandaki procès ya mutu moko na ndenge ya sambaki bambila wana déjà balobaki ke mutu abengaki biso ezalaki Rebochulo te. Alors pour confirmer cela il fallait vérifier na téléphone ya Rebochulo pour que yeba soki ezalaki peut-être boss moko boye honorable moko boye oyo Rebochulo a communiqué pour que abengela eba soldat. Alors tribunal esengaki ke basala check out. Autrement dit, bas checker, bas vérifier, bas appel sortant na entrant ya Rebochulo. Question pour vérifier qui avait réellement contacté l'artiste ces jours-là et qui l'artiste avait contacté pour informer que babengela eba soldat. Parce que kosamba ya ba soldat wana bango baluba kike mutu oyo abengaki biso ezalaki Rebochulo te. Alors il fallait histoire wana ekokana na côté ya Rebo. Soki Rebo ye aluba kino voilà ngande mutu na bengaki bango ezalaki déjà ekoma flou. Rebo de son côté pe alobaki ngai mutu na bengaki bango te. Alors Rebo alobaki mutu abengaki biso, mutu abengaki bango plutôt ezalaki producteur na ye. Parce que scène wana et c'est pas ça qui c'était en tournage. Alors, juste balingaki bazala na confirmation concernant eloko wana. Il fallait checker tout comme vérifier téléphone ya Rebochulo pour avoir cette confirmation que c'est réel, c'est tellement ça. Donc Rebochulo yé mutu azwaki audace wana te ya kobenga batu pour que babimba ba soldat plus précisément baya kosala action wana. Alors Sangomalamu déjà ça tombe bien
côté Rebochulo eza penza geste ya bien. Pourquoi? Parce que comment est-ce que Rebochulo yé akoki kopesa ba mitindo, autrement dit kopesa ba soldat wana lokola koyebisa bango no vala bobeta mutu wana, alors que ye Rebochulo abengaki ba soldat wana te. Alors, côté Rebochulo déjà, eza action, tout comme signe moko ya bien. Oye, ekuzo annoncer ndambu ya victoire pour na procès wana. Hein? Bon, eza penza geste moko ya bien. Pourquoi? Ça montre déjà que l'artiste Rebochulo, même si c'est faisait que ça se faisait que yende muntu ayebisaki apesaki ordre ba soldat wana no voilà bobeta ndeko wana. Alors vu que yo mutu abengaki bango te, ordre wana peut-être que osala ordre moko boya bakanda, parce que bino noko boyebi passeport na ezaki kuna, téléphone na ezaki kuna, quoi encore, mbongo na ezaki na sac wana. Bino mo boyebi Rebo c'est une star, c'est un artiste. Donc ce qui passeport azali azana ba visa na ebele. Alors ce qui passeport et bémonanité binomo boyebi, tu ne peux pas, yes tu peux avoir un passeport mususu, mais tu peux pas aller voilà na ba, comment est-ce qu'on appelle, ba ambassade. Non, passeport nanga ba ibaki oyo asika bobeta ba caché wana ba kotio sala ngo lisusu te. Alors peut-être ezaki na bakanda nde apesaki ordre wana, apesaki ordre de plutôt peut-être alobaki no bobeta mutu oyo. Il faut y avoir sa vérité et si kaoyo atia kisakwana. Vous voyez un peu. Alors, pour na Rebochulo déjà, et ça signe moko ya bien parce que ba vérifier na téléphone na ye, ba moni ata appel mon côté na butu ya jour wana. Bazwa ki pesa temps ko vérifier malembe. Ba mona ki ata appel mon côté o ebima ki no voilà Rwana Rebochulo abenga ki mutu kinga ni songolo ba pakata ki no voilà awa bengela nga bambila ba onte mutu ata mon côté. Vous voyez un peu. Alors et pas nangai déjà bandeko nangai, moi comme je vous avais dit que dossier otozo landela yango malembe so ki news moko boye eye, nous allons pas hésiter à komema yango epai na bino. Donc bofanda na bino biso toza wana tozo checker côté ngambo na ngambo so ki news moko boye concernant dossier oyo emonani, on va l'amener et surtout on va vous expliquer clairement et calmement ndenge nini situation oyo ezolandela plutôt. Côté nangai déjà parce que ce qui dossier au comité na parquet, à comité na dossier à makasi, comité awa ezande kona biso kasai. Vous voyez, vous savez ebele oui. Le loba ko juger l'artiste Rebochulo concernant Atwana ningi ba beta mobali ozawana pour na téléphone pour na boina boy. Bandolanga soyons vrais. Puis surtout toi ba congolais. Ce qui ne koana pas qui encore Kasai Aibaki eloko wana. Parce que c'est vrai Aibaki atandima qui après kobetaye. Ce qui penza ezalaki na ndenge ke mbila ya kite et puis ezalaki ki Aibaki na balabala. Binomo vous savez déjà qu'est-ce qui allait se faire là-bas. Alinga ki a perdre vie na ye. Parce que biso to ba congolais moyibi aza mutu mo boye to bomaka. Au moins que police a comme en ndenge wana que rapidement intervention moko rapide no voilà ba sauver bino mo boye bimboka ndenge kendaka moko mutu tozala batu mibale tolingaka te eza moyibi na ndoki soki leta aza wana te mutu wana aza penza na 5% ya ko vivre donc koboma mutu ezala ilo moko mutu qui est pas na mboka soki ça vient que ayibi eloko ou soit azam ndoki. Alors mutu wana ndeko na biso wana Pascal ayibi et plutôt Kasai aibaki ça qui est l'artiste parce que tout ce temps ici à bando bwana mais goyo babeta ki efimbo wana oui ayaki kolakisa bango esika wa bwakaki yango aibaki sakwana parce que le caméra biso nyoso tolanda ki ba caméra ndenge ya fungola ki portail coffre plutôt
bazui ça quoi na kenango. On avait tous vu des images. Même maintenant là, les images existent encore sur le réseau. À le vérifier. Tapez seulement sur la barre de recherche. Vous allez voir des vidéos, ces images circulent encore jusqu'à maintenant. Ils ont na internet. Alors, Nekoana Aïbaki. So, imaginez-vous ce qu'ils allaient qui moyibi ya balabala ibaki eloko wana na balabala bino mo boyebi kanda mboka bato bazala bampiaka azaki na chanteur moko ayibaki pas l'artiste et puis azalaki entouré na artiste azalaki entouré na staff technique et artiste parce que ceux qui azalaki ki ezali lo mo boya salaki yango na balabala il allait regretter, il allait perdre sa vie si facilement. Tous on connaît les réalités ya mboka na biso. Alors ndeko wana soki penza yende muto apuya keloko wana ekoma tina parke oui babetaki oza moyibi. Un voleur mérite d'être frappé. Tony elo wana te. Sois vrai. Tala lelo atie l'artiste mal à l'aise. Na ba procès oyo. Elle ne sait plus comment se concentrer sur sa musique. Sur sa carrière, sur sa vie de maman. Parce que c'est une maman maintenant. Azana mwana ya ex nae Inosbi. Elle doit prendre soin de sa fille. Elle doit se concentrer sur sa musique. Mais mutumo boya iba kisak nae. Ceux qui ne connaissent pas iba kisak wana, on n'allait pas arriver à ce point ici. Ceux qui nous sommes jusqu'à arriver à ce point ici, comme biloko kwa kusamba, biloko kwa vérifier biloko moko boye oyo penza balobaka privé ba téléphone portable eza ki moyi bien de wana. Oui, ça on a raison, babeta qui est normalement ceux qui mutumo boye appelle ça qui ordre peut-être par exemple rebochulo ça, c'est illégal mais azamoyibi. N'oubliez pas cela, azamoyibi ayibaki. Vous voyez un peu. Alors Ndekonabi Sowana il mérite. Ceux qui ont pensa ou a mérité prison, ils ont Ndekoana Kasai parce c'est un voleur. Aïbaki. Attends, ndenge azo samba azo boule na mutu na eke no voilà na ko gagner procès oyo. Wana eza kaka game. Mais motema na e pensa ils ont rappelé que je suis un voleur. Ba ndekolanga tozana vite au vivraka. Tu peux être là, tu te dis non voilà, je suis chrétien, je prie, je pars à l'église, je lis la Bible, mais au fond, malgré que je fais tout ça, je m'appelle enfant de Dieu, mais j'ai un péché que j'ai commis, que j'ai continué de commettre jusqu'à maintenant. Ils ont bloqué ma casse. C'est de la même façon que R. Oyo, motema ndeko na biso Pascal et Kasai. Excusez-moi, non, quand Pascal Makassi, parce que ça se ressemble un peu. Ndeko na biso wana Kasai, malgré azo samba, azo loba, azo pesa biso wiba confirmation moko eza exact, mais motema na ezo rappeler que oyibaki, ceux qui to comité na ba procès c'est parce que oyibaki, ozaki saki ya bato, eza ya yote. Ezaya yote ofongoli ozui yango ki obwaka yango quelque part. Bon, c'était quoi ton idée? On t'a appelé pour une course. Course moko moye maman na course. Non, ozui moi chance okutani moi na star mboka. Au lieu de dire maintenant je suis chanceux parce qu'il y a koki ko fula ngai. Ah on a kozanga ta 200 balles te nga bonus parce que koki olela non mère ta la kaka na kutani na yo malgré na musala sala ngata quelque chose. Elle allait peut-être les donner quelque chose. Mais idée na e boule kaka kena ki oyiba abosani ki ke mboka na biso pe komi évoluer ba caméra et ça par-ci par-là. Alors na ba caméra oui tu avais ouvert là le quoi les coffres et puis tu as pris les sacs des gens. Vous voyez un peu. Bandeko na ngai arrêtons de juger l'artiste parce que biso nyonso tosili kaka na kati ya bakanda soki toza penza na kanda. Comment est-ce que tu réagis? Tout un chacun de nous connaît sa personne. Là, moi, personnellement, je me connais. Quand Baloba connaît soi-même, je me connais moi-même. Si je m'énerve, naïba kananeng na réagiraka. Et ça, là, bato mususu balinga conseil. Et ça, là, bato mususu s'il s'énerve, au loko oyo alingi ya sala ndi akosala. Yo soko lingi lokolo bloqué au conseil yonde eko yinde la yo. Alors,
Peut-être, oui, ça peut être vrai, parce que l'artiste n'admet pas cela que j'ai moi qui ai ordonné à ce qu'on puisse chicoter Ndekonabiso Kasai. Mais Ndekonabiso Kasai, le gars qui non, c'était l'artiste qui avait donné l'ordre. Alors, ça peut être vrai ou faux. Mais imaginez-vous ceux qui allaient qui pensaient vrai, Rebochulo, Azena Bakanda, Baibio, Biloko Nayo, Hermoko. Ces histoires qui étaient précieuses pour elle. À un moment donné, sur la place de l'artiste, comment est-ce qu'elle était? Dans quel état elle était? Oui, on a toujours dit, il faut vraiment réfléchir avant d'agir, et surtout lorsqu'on est énervé. Il y a d'autres choses, tu peux être là, parce que avec un tournage, premièrement, pour la peut-être manager, et staff technique, il y a artiste, au salaka ba studio, au salaka ba visuel, audio et tout. Binomo boebi stress à clip n'engé salaka. Clip one est wakatan. Imaginez-vous bazoi qui ba koma ki ti na 22 heures. Depuis ceux qui ba banda qui na butu, ceux qui na ibi de temps, plutôt temps ti ba 22 heures et comment ti na ba 23 heures. So imaginez-vous ba stress wana bozo se reposer te, bozo salaka kakeno. Donc voilà, tout si la musala ya lelo. Bakanda wana nyoso et puis yo bakisi yango oyibi biloko muto ezaki précieux. So imaginez-vous, so si aloba ki no voilà na sakwana des ala ki mikanda moko boya parcelle nanga mo boya na bandolinga, so ki na si le clip na ki ndo déposer yango quelque part. Okofuta mndako wana. Et puis le lot tu es belé na ça m'étonne bazoya bazo fingarebo non yo zo silika lola mwana muke boyena te bande ko na ngai. Avant de juger une personne, no yo ndingo silika. Comment est-ce que toi tu réagis lorsque tu es énervé? Olingaka conseil. Toza bato o ezanzoto. À un moment donné, on exagère bande ko na ngai. Alors il faut se mettre à la place de la personne aussi. Pour que au comme à un niveau il y a un jugé. Vous voyez. En tout cas, c'est un peu ça, Pour Nangai, je ne peux pas me mettre là et dire comment est-ce que je dois m'énerver, tu n'importe concernant l'artiste, ça n'a pas d'essence, bande Konangai, ça n'a pas d'essence. Ça n'a pas d'essence. L'artiste a Aza yende na raison parce que ya azwa ki biloko a indeko Pascal te. Ba course wana nyoso basala ki ba signa ki déjà na bureau na bango ba futaki. Ba futaki bango pour na ba course wana. En tout cas bandeko nanga je ne sais pas ceux qui analysent na biso eza na ndenge ya bien te. Je ne sais pas bino pe bosa libre surtout le clavier est à vous. Bino pe bokoma toyo kaba vi na bino concernant les situations wana. En tout cas, ça va bien déjà, ça commence à partir très bien parce que preuve comme au monana concernant ici kao messieurs les juges télémaki et concernant ce dossier wana l'artiste vraiment a commis comme na raison et belé penza parce que dès le premier jour dès na ibandelien de mutoa na raison. Ah bah raison et comme il s'est multiplié, tant mieux déjà pour l'artiste. Alors pour Nandeko Kasai, nako sabinote bandeko nangai. Moi je ne sais même pas comment est-ce qu'à comment qui na niveau à comme maile ko na ba criminal. Vous voyez un peu. En tout cas, si c'était moi qui ngande na zaki ndeko na Pascal na linga kana kende pas l'artiste na singa pardon. Carrément. Et lui-même personnellement étant autant autour sous là. Parce qu'à mon déjà boloko, il allait juste aller calmement l'artiste na yibaki. Et ça moi libaku comme je suis en train de vous dire, binomo boye bien, père moko aura peut-être 400 balles na moi. Alors retrouvez one aux moi course mo boye l'artiste ya mboka. Célébrité star ya mboka. Mais dans mon matolo, berbilo mo boye bio eza penza ple, eza libaku penza wo mona ka tia liboko bilo mo boye ba artiste mboka na biso baza ba artiste mo bakabaka. Ako tia ka na milo pou 500 balles.
salaire na yo à moi. C'est simple. Lorsqu'on n'a pas, on demande. Même la Bible nous dit, demandez, on vous donnera. Moi, je ne suis pas sûr que ceux qui pensent à Sengaki, l'artiste Alingaki a beau, Alingaki a payé ça, à 50 balles, à 10 dollars, ils ont bongo. Quand on dit, vaut mieux quelque chose que rien. Vaut mieux 1 que 0. Et voilà. Bon, peut sanga raison. Ndeko wana ba kangaye penza. Parce que c'est un voleur. Voilà, bandeko nanga tout comme Nasuka. Je ne sais pas si vous partagez ça à ma vie, mais bon, li misangai. Biso to zalaka to loba la vérité, rien que la vérité. Alors, tu quoi appuyer mensonge te. C'est un peu ça. Yango to comme Nasuka partage la biso. Merci encore une fois pour nous liker, que partager, commenter, surtout que vous soyez un but du début jusqu'à la fin. Pour nous, ça a été un plaisir. Alors, merci encore une fois, je le répète. Alors, si je peux vous demander que juste permettez-moi toujours de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.